Na po to sala to tiki to boy kuna voilà to boy machette to boy nini to ye poto bunda na kaba konti kaba bazoya lisusu awa bazoya watsabiso ka anti likolo ko kanga biso ba machine ko kanga biso ba machine o biso ba to pesa barabara na barabara ezobe ba deja yango moko pona bambula. Nous vamos ça bien. Yango na yebisa biso ba jeune, il n'a pas de son métier. Voilà. Donc neto saboye to bunda ata mai teka yepeso mbongo. Voilà. Ata ki coordonner sala. Netinga ana nika moto. Na suka nga la lati bande mobo na sanze bilamba. Kepe pala. Ondi mateke te hamu ya utako nika moto. Voilà. Teba pona mlanga na poste. Merci. Voilà. Il faut que tu 10 000 à 4 5 000 à moi jouer la langue. Ada jeune courageux, on dit que moto mun so on ignorer mais attends ignorer là. Voilà. Mais nga so na sisi boulot nga na lati voilà changer et batekete ayo abana nika moto kuna so la télé mi sepe moi ça ata amnge la ndeni bikata wana. OK. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. By way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyoso Yabiso podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, ça m'a quitté autre madi. La plus courte de la presse, on met ça comme la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je sais que vous émission nationale remercier ma boss Nabiso Biska Bozali, boss Roni Maluna, ma boss Yannick, sans oublier boss checking dans Londres, Walam Tassi, ma soeur réalisation comme Mekate. Et pourquoi pas na remercier Baïba Sabona, la chaîne Yabiso Podcast, le Bakaka, chaîne des actions. Pour le soutien du peuple, la chaîne de orphelinat, tu peux être moi l'osso, moi secret, moi milika, n'engezala, ndego palingali moi les tickets, moi hésiter, moi contacter biso, na numéro aux en la bande de cash vraiment, Zambe accompagne la bino. Voilà, très chers amis internautes, ni de l'obakaka, El Mara de la presse toujours na milieu, tous avons na Kati, ya commune, ya Kasavubu, bisika auteur, comme ça la découverte, mais ça toujours comme ça la découverte pour nous séparer Sabino, bon ça la exercice, bon émission Koti. Au cliquer, la j'aime, au aimer, au salut mon commentaire, au partager, au un message, pour que les gars aient un message toujours au Kende. On a toujours la Moussala, tout ça, on a cette commune à Kasavubu, biscuit de découvrir ma jeune Oyo, ça va courager, ma jeune Oyo, Babouya n'a pas ça qui couluna, ma jeune Oyo, Babouya pour escroquer Batou, ma jeune Oyo, Babouya pour ça va préférer créer idéologie dans Bango, il y a recevoir la Mitouka, il y a recevoir la moto, dans le monde de l'émission, les lots TV, radio, Bazo venant les cadres l'autre Royeba. Ba produit ba tiaka na ba pona ko nika bitu ko to ba moto pe telisa ngo parce que so ba nika le mutu ko so bimi nango onde uti longono na sachet de fona ba bisika zali na za bongo na ba direction ya force o yeba ni force ya diagonale ya église Kimbangi so ba bengi centre d'accueil na za na sayo bande rebelle bana poto bana partout dans le monde bi place on na telemi na ko so na ba yiki ba telisa biso ndenge ba idéologie ngute bango wapi ya créer moi idéologie onika ba moto ba zo mo ba zéro ya créer moi idéologie onika bitu ba zo ba zéro ba na ko yiba l'autre ko swala ba ndeko yo ba nika mituka pe ba moto après to zongo la bino bo ça l'exercice ya ko ya bande ko ba s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner la chaîne
s'abonner sur l'émission Ekoti bandoko comme na téléphone na sima caméra na sabongo na notre caméraman babi des retours déjà sur scène a uta obung sama mais ça va déjà nzambe mutape ça nzambe po mutazwaka na sepende nga zongeli musala na ye Josué Mbungu aza même moral nanga a ofongolanga na so bayike to mekampe ko décortiquer moi lisolo na eli bango lelo te ba moi idéologie wana uta bango wabe bana bango bazwa idée na wapi batiaka ba produit nini po ngengisa moto to mutuka donc nyonso na vraiment boye bokara na émission biso lelo bosi manifester beaucoup plus ba commentaire et au ça pena bina lo bakaka na ozunga bino kala mingi te merci beaucoup. Voilà très cher ami internaute na kubi la pesa bande ko bazali ngo bomona ndenge kuna ba moto ezoni kama déjà ndeko pasa awa to so petan ya kosola na ye mbote papa mbote mama comment on a ni papa na ngai komona lumière on a lumière voilà papa lumière biso nous avons une chaîne internaute ya biso podcast souvent to sala ba biso ba découverte ko kitaka bisika ba mwezali zali to préférer ki ko kita awa na commune Kasavu président na diraso sayo ko na ko ya ko tala bino ba chaîne ni bonika ka ba mitu ka ba moto maintenant idéologie mamu ke na neni awa mamu ke na ngo calme na ngo pena normal pena ndenge sengeli voilà na mabeka to mona po to sala to tiki to boy voilà to boy machette to boy nini to ye poto bunda na kaka konzi kaka bazoya lisusu awa bazoya watsa biso kaka anzi likolo kokanga biso ba machine kokanga biso ba machine o biso bazotopesa balabala oyo na balabala ezobeba deja yango moko mpona bambula voilà yango wana sikoka o bena lingana loba nde yango wana voilà merci papa to koma bisiko ozali wana e biso toyeba nano idée oyo ya konika bamoto oyo ewuta bino wapi bon nde lasala pression oyo voilà nde basali pression oyo ale biso mpe tokomi kobeta mpe pression voilà tomoni yango asali yango mpona konika mituka ya bango très bien ya ndako na voilà sikoyo atake biso mpe congolais mutu mwindu mpe abuleke te bamituka mpe ezalaka ebele bamituka mpe ezala ebele awa seke tonikaka mpe bamituka totiango entreprise enikaka mpe yango mpe tokoma mpe konika bamoto te savant linuka mousse elongola mwa batashe so mwa batashe mosu elongo te tolongoli mo essence totie wana tokomolandela mwa tashe ti ekolongo mais bozala so boniki yango ngenga makangi bisaka baproduit nini eza pena clair parce que bato baolanda biso baza partout le monde entier peut-être chaîne eza monde entier beta mo lisolo botiaka baproduit nini oyo eloko ete eza ata zelo ezoki ata potopoto andenge na bamoto eutaka matadi babiti eutaka matadi eyaka ki botiaka babiloko nini po engengisa yango ezonga sika lokola bimi na sachet sava poussière toniki na sava poussière soki esili tozwi kisa pina na kisa pina wana kisa pina wana tobenga yango mélange po totiaka ezalaka couleur ya chocolat tosala yango belela mutana ngo tomona TV za radio elanga kisa pina tomona voilà évolue totaka savon sukali tozwi na mandamba mazwiti wala bosala poison otie mazwiti otie kisa pina totie savon totie mazwiti totie na nini ona savon sukali na mazwiti yango nde siko esalaka kisa pina ok so bosali bongo mbamuma ndeko oniki etela te ozoka oniki na obongo apres keke minute nengengaka ntango aba tonika tozwi pression oyo babeti elongoli salite ntango elongola salite oniki ali obeti sous pression alozwi sikoyo kisa pine wana komo olandela na banoir tout oyo eza na bamoto so mpe na motuka okomi kopangusa ntango opangusa na loke ozwikisa pine olandisa mosala na biso nde tosala nde pena yango siko na mosala na osalaka oyo nde oye wutaka pena pale oye est ce que oza mpe na bino toza papa bana toza nini beta na lisolo vie privé no nayebana te naza nde sikoyo naolinga nakoma papa nakoma papa na ba 3e mois ba 2026 wana masu eza deya na mai masu eza deya ne bawatiama bakinoa voilà sikoyo ndenge outaka mpena parle soko oyeba yaka na ntongo ti poko onikaka mwe combien de moto to combien de car na force na nga mpo babengaka nga mokolo ya libaya na force na nga nabetaka ata 35 moto obe mokolo libaya abeta mpe ata 35 moto akobeta mpe ata 5 car to 10 car nazwi mpe mambongo na nga na tie na poche
ake osunga mpe bapere na nga bamere na nga ndambo eke oyebi ete mwasi aza na bana sonela bwe moto so moto ayo onika moto bafuta combien 3000 bakakolaka te mataka te kitaka te soki ye moko asepeli nonikele moto na ye akopesoma 4000 toma 5000 toma 3500 me bato abwanza mpe bapesaka 3000 me prix nango mpena oyo toyebi ya 3000 bon yaka différent na mutuka konika mutuka ya prix mosusu mutuka nde sikoyo prix mosusu mutuka ebandi na 10000 mata ezali bino boyibaka fa so moto apesi yo atikala mutuka onikela nde batikali mokota na kati bongo omona mwa mwa moto oyibi omona mwa montre mwa chombo eske eza esolo mambo biso awa toyiba eloko ya mutu te bato wana baaloba wana balukuta oba bato baselemba okuna biso selemba ezala moyibi makasi nyonso kuna voilà to evolue na biso po biso awa oyetika mutuka otikela biso na contact na yo mpena soki odeplace otiki na contact masa contact yango dosi contact pa gérant opesi simba eloko nini eza na kati atomboli coffre atali biloko eza na kati makambo to eza na kati normal eloko ebunga te ensisa mosala nanga calme soki aye tobandi kolandela biloko eloko mawa te eza esina mbongo nanga ake na ye obetaki lisolo bongo bato ya leta bambuyaka bino oyo eza balabala leta ti bozwaki likanisi ya kotia basi mpona kosala mosala ezosunga bino ezosunga mabota na bino estce bozwaki te okende na maison communale okuta na bourgmestre to okuta na bachef ya commune mpona kosola na bango bapa makambo etali base oyo bocréa tokutana na bourgmestre nkolo espace oyo aza maître avocat akutana na bourgmestre basololi mapese makambo mikanda tozala mpe na mikanda na biso ya awa donc ozala mikanda na bino oyo baautoriza bino bosala mosala bosiko bato ya leta bamombuye bino ndeni bato ya leta so bakomombuye biso mpona makadami ndenge awa epasuki moreaso na biso yango me makadami oyo tokosala okala mingi te pande esubwe ndeni yango sikoyo eza libulu mwasi oyo esalika mwa libulu mwa moke nde bambula wana ezobeta ezolembisa nini ti ezocreye ya mokomi ya monene sikondo ozala na bokutaka par jour baagent leta so baye bokutaka neti bacombien efutaka mbongo te na chaque samedi opesaka mbongo c'est bon voilà très cher mete yango toboyoka ndenge naoso wana ndeko mobali oza courage mama asitami oka masa obida ya masuku eza na maika mingi to akoma para apesi idéologie ndenge basalaka mosala na bango na journée ye pena badake mokongo libaya mpo ye nikaka 30 kara palolaka na bamoto boki ndenge oyo toboyi topali soo na ye tito oyeba espace oyo yo moto ogere awa to oza travailleur to ndenge nini ngai na gere te na travailleur gira ye wana oyo atsama ye wana me tosalaka sikoyo kigera tosala soki gera biso mibale ye alongwa akei natonga mpe na continue tosala semaine moko nga koti semaine moko mpe nga koti obibi moto na moto anikaka awa na ndenge na ye bosalaka nde so oniki ozwi mbongo otie na poche okena na pale to bopesaka gérant na suka bobeti calcul bokamboli bapourcentage nde ezalaka te ozalaka oniki otie mbongo na poche sala ndenge olingi te tobetaka obeti moto oyo ça pesa 3000 opesi gera 1500 yo tia na 1500 omiki mutuka 10000 opesi gera 5000 epotia na 5000 eza prix na prix 5 000 eza ba 30 000 eza epesa moko exemple mosu alingandika ketch kozala combien baketch wana ba est wana ezala na kaka ba 8000 libanda pamba wana kaka so ekomi ntina ba 4 mwa ba 10 000 12 000 prix nango ezalaka mosu alingandika neti bajipe wana so ekomaka lisolo ça dépend ya mosala oyo apesa na kati ya motuka voilà merci beaucoup nabiki bandeko ebele bayebaka te na kisasa mosala ezali ti bandeko balobake mosala eza te yo ntaki osalaka deja ozwaka mbongo okopesa bango neti réponse ni ke na mboka na biso mosala ezalaka te mais oyo osala ya mosala te ya mosala lobambo liloba moko esala pena bien yango nayebisa biso bajeune il n'a pas de son métier voilà donc nde toza boye tobunda ata mai teka epesa mbongo ata kikoordonne sala ndeti nga nanika moto me na suka yanga nalati bande mobo na change bilamba akepe pale ondima teke te amuya yo auta konika moto te baproblème nanga na poche ndeti
li poke ba 10 000 na kasi ba 5 000 mo ezo la ngango ata jeune courageux onika moto muso ko ignorer mais ato ignorer nga voilà mais nga so na sisi boulot na nga na lati voilà changer et batekete ayo abana nika moto kuna so la télé mi se fait moi ça ata amngela ndeni bikata wan OK moi sur le no c'est la biso formule wana go mais quand c'est sur formule on me nika na mona parce que tu fais ça radio te formule lo bagi wana lo wana ni na bia pine wana c'est moi lié so nika o mo ne tonika da so nika foni ko mbang wa malembe tia malembe te po malembe to soki te to soka te po na to koma ba terre o mo vous la biso lo wana senga ko senga kuni bela gérard na ngo gérard era ki sapine to mo la pena ndenge maman que ne faut la très cher mettre note bon on a l'autre que ça découverte ba jeune courageux ba mesana pour créer parce que esprit ya créativité ezala malamu mingi bandeko ba créer na bango konika ba moto ba créer na bango konika ba mituka awa na direction sayo oye bani ba garage akala oye bandeko bele ba kenda mikili ba yebi yango bana poto ba mi place to zali lelo baninga ba créer na bango déjà idéologie ya ko sala ba misala moninga ezala kaka faut soutenir bato aboye ba jeune ba mesala ko sala bo pour soutenir bango ko mona nenga zo nika pena moto kala mingi te ko tela to ko pesa sikoye si redis ils seront à combien de le baga vous a toujours branché et connecté si ba la biso elo ka sengi wana ni na pine wana so ye to ko mona sunenga ko ajouter pour que moto était là to zo no kala mingi merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te outi musika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza te moi misale monani linga kolobeza te outi mosika essentiel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolango namenga mpe kosola na bandeko mosusu oyo baningisaka babituka balingisa bamoto par rapport bapesa témoignage nde bamisala evolo ya bajeune oyo bazwa likanisi ya kosala mosala eta ndeko banika moto asilisaka te oyaka wana tosokola mpe na papa aza mopanzi papa bonjour. Bonjour madame. Kombo nani papa? Marcel Bela. Marcel tomoni yo awa yo nikaka bamoto to yo oye mpe konikisa ka ndenge ezalaka naye mpe banika bamoto banika bango bamoto beto na liso banika bamoto mpe bien banika mpe bamoto bien banika bamituka ya solo yo wando onikisa bamoto depuis année nini namosali me nanikisa moto bana ebele edekili ya bane ebele donc nde bazala so otikele moto otikele mpe otikele moto confiance ezali soki oye ozwa yango bakoyiba te bakoyeba mosusu ata na pona ya kozwa ozwa yango ebi te message nyokopesa par rapport a bajeune oyo baboya kosala na likulu jeune oyo baboya koexploke baboya koyiba bazolikanisi ya kocreye konika na bango bamoto na bamituka teke yo mpo oya konikisa ete soki okopesa message vraiment okokoloba te voilà, merci beaucoup de Rambagano. Je suis TV radio, sur caméra, soit je suis mbungu. Le droit à Blabandego, tout le monde a négé dans la moussage de Nika, et puis, alors, l'exabiso qui s'est le Bakiwana, Yang, Neko. On y va, qui s'est le Monsieur Sango micro, dans le monde, nous avons pour le micro. Voilà. C'est bon, mon voilà, la présenter la biso to mona ko TV radio te. Nde na bet soto beso na siso nika. Nde otia. Beti mai. Aliwane na tsango esiko na landisa one na. Donc yango no pakola ko ebimisa moto kitoko. Bisa mo image bien. Idéologie ou tabino wa. Kongole kaze. Mon espoir créer ko za kitoko avec bana poto ba landao. Bana poto to ba yaka bakile senga mo ni ngo bakaba ndo yawa. Bien, faut pas est-ce que tu le continuer à faire aujourd'hui nous sommes des hommes qui travaillent le quoi yo ayo luka musala bozwa atoboya kate po makasi na okaka esenga ni esenga no CPT après musala maboko bien na musala maboko esenga kaka ki logique na yo logique kaka abo milaité c'est na musala respect pas ba client voilà et sinon voilà, continuez à nika pour na suka to konquika ndenge za la Montréal je suis mbungu je la ngapela ndenge zo nika après na zongela eto conclure ndenge opakola kiswana après to luka moi DT sous na base ba le pesa la ndenge za la ilo ba boza toujours branché pe connecté ka na chaîne Yabiso podcast na zonga bilo kala mingi te merci beaucoup. matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika esalsal tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika esalsal tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temo emisala emonani linga kolobeza te outi mosika esalsal tokomi linga kolobeza te
ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi voilà Moussa ezosalama déjà bozomona ndenge bamoto ezoyaka aniki alibere moto ekeya aniki oyo déjà eza la troisième moto depuis tobadosala émission na biso tokoprofite totuna ndeko mai oyo bosalelaka o ezowuta ezowuta na pompe ezowuta na libulu okoza libulu koto okolesa biso yango masa falia singa libulu ngoko mponga namonaka te awa namonaka libulu wana nde bamituka kozozinda si moi olakisi biso morel koma pena olakisa biso idéologie boaki bien préparé bokreye na libulu abulu na biso ok da botokaka boye après boke tiango kuna mbala moko bokota na tono wana après wana nde yo expliqué biso non on a compris vraiment voilà très cher mes internautes tozaka na ndeko expliqué biso moelenga so toko oyo obwaki awa après boconnecta tuyau ebima na machine à la pese kuna bato créé créé yango misoi utabino wa botoki mai na libulu otie na tono botoboli mwa nini moekele machine ebimisi mai kuna epuis ebima la pression otia yango eza na dimension par dimension pression otie ezalaka dimension wanaka oyo eza nde machine mundele asali machine mundele asali biso ya biso nde yango mai nini biso basalite moya salite ya libulu ekota na mai te omona salite nyonso yango elamba so ekoti na kati eboma pompe ya machine siko pompe wana bosomba yango ebatineli uta mikite bosomba babiloko sika ndenge ezala tosomba yango eyaka na machine yango mbala moko na solo ebebi tolongolaka pompe tokeye na ville soli pompe mosusu totia siko pompe ala etekama nesi bacombien $100 boza idée bio soki oka eloko ya $100 mokokotisa na journée ezoleka kuti na $100 voilà peselaka ndenge ezalaka siko wana deuxième moto wana troisième bandeko mpe baza botravaille bokoka na kati ya entreprise moko no kati ya entreprise moko ya oyo bamashine eza ebele oyo nyonso bino na bino kaka oyo biso awa kaka bino kaka awa donc libulu eza uniquement mpo na bino mpe kaka mpo na biso moko
voilà très cher ami internaute boko comprendre ndenge ndeko pena osala musala tokanga éclaircir biso toyeba kaka bisika mai ezouta bomo ndenge ndeko alakisi biso bacréer mo libulu na bango batokaka mai na bango baye nango directement tina tono nde ezala connecté mamo na pompe nde ebimi wana bomo ndimo bapompe bongo baolika baopase mai eutaka nde mai ya libulu donc te pesa radio te tokoba toujours na ndeko oyo toyaki pena mpona koyeba ndenge ni makambo eleka j'espère que ngai na bino déjà tokomi koyeba mwa moke yango boyeba déjà fonika moto fotia sava poussière fotia boye fotia boye fotia mpe mwa mafuta na balobi wana abina bomeka mpe papa idéologie yaya tiana linukana meka ngai alingaka na meka nata so na okoka na meka no koto monte afo boye montréal yazwanga nga atiki naki journaliste aotanga coopéra so mutu boyela moto atia tour na nga donc ape naolika nga alingaka mingimingi so na ye mpe nakosala mosala découverte mpona lakisa bandeko ke te mpe eza radio te biso mpe tomekaka parce que na Congo toza na domaine ya mosala moko te tokopiaka tosadapte facilement neti bona sadapte na nga na ndenge bien ti naonika mpe na yango oyo el mara akoti idéologie nakomi nanga coopéra bandeko baluka el mara na force en face de qui mbangiste oyo na moto muntu wana onika na ngayo na tiki journaliste donc naokie nango ndenge ezala kaka naonika naningi nabiesi batebele bokopai idéologie yango donc biso tosala mpena boye ti mpe eza radio te place nyonso oko biso okuti mosala il faut kosadapte bana poto kuna poto mo bakombaka na bango mo banzela mo basala yango biloko mposa opesa kaka ke biso bakinoise tosadaptaka facilement mamutu omoni na meki onika esike mosala nyonso fo kosala kaka tozelaka kaka tosala mosala biro so tozeli yango tokota mabele osala pango te mais soki osala bomoi mpo ozwa lipa fo kocrée ngaya na fanga na ndako boye namona molo mo elekaka baboureti bona kokumbana nanga ta na chantier moko eboka mabanga nazwa mwa info ndenge ekenda lebasa mpe bacréa bandika mwa moto babituka na bango mpona kolesa famille bango boye baolela nzala te boye aza patron na ndenge na ye mposo osi mwa 100 000 na journée aza limité na eloko te akota supermarché akota bar akokende wenze mosina kolia akosomela mbana eda le bon donc tolakisi bino mpena mpo esepelisa bandeko baleli kaka bambila baombuye bango fort koto to mpe kozwa na ndeko atelisa biso bambila baombuye bango na nini après tokochite na biso nde tomesa toujours kosala yaya meko koexplike biso bino basola poa minini mpo bengana bino espace po par rapport ya litalisi oyo ya bitoko bozwa bokoki kosala kuluna bokoki kosala mabe bocrée mololo na bino kosala bino mwa 100 fois bango babengana bino mpona ni éclairci biso oyo eza te mpe bakonzi baluka bino solution bakonzi nayeba te soki balingi tokoma bakuluna tosongela masheti tosongela koyiba bato babimisi na likanisi na bango ya boye baboyi koyiba bako kosala nini bango mosala kolanda biso kaka bambango kolanda biso kaka bambango boyiba eloko te bayaka bino bambango kokanga mashine bakomisango cope na bango kokanga mashine bakie nango kuna 50 000 60 000 ebele boye lobi nango lisusu bakoya yango monaka bayi tosoka bakuna tokoma osimba machebozongela te solution kozwama oyo eza tv yango naasenga mpena na bakonzi oyo baa mpe likolo na bango basunga biso kaka basunga biso mpo topona biso na maikuluna tonika moyo ebeta biso nini na mpona nga nasimba machete nayebi te soki loba suka kozala mpo toyi toshite tozwa mpe mwa ndeko onika motuka kuna mpo tomona mpe nde banikaka esala mwa bien mpo bino amoka bamoto oloo mituka ya te toshite na loba suka na nga ezali pardon papa bourgmestre pardon nasengi papa bourgmestre pardon atika biso ya kasavubu pardon atika biso kimia atika biso mpena kimia tosala mosala na biso awa abengana biso te soki abengani biso tozala bamisala misusu te kongo oyo eza yango na bamisala ebele te ata oza licencie nini otanga baklasse nyonso badiplome na yo tu wana ekevana na ndako okomi oluka soko coup de main oyo nazala nango ya suka yango na mabanga na wa mabanga mpona mito oza bamase ebele bagérant nanga damso mpe aza wana babengaka ye 00 yana 00 akala ngai mpe comme ngai kombo na nga ndako lumière na sa yo mobimba bayebi nga inspecteur babengaka nga inspecteur
bafali pupa bazana baizabola bamanga batia bakata komanda libompon tia bakata tia bakata mpo boyi koloba na ya wana tia bakata nga muna sola na yo tia bakata bonjour lisusu boni yo ye na reke ya utu nomba ye no mwa ekoto mwa esprit yo elina soto bayango te mosa travail eza yo ya one makambo tipi na mona kati ya kopo bandongo kala kopo na bandongo kala te ka 2025 mosala longo banda ntongo do banano na 7 ya solo yo elina malama mobage na neni nya kopi awa ayetuka yo yebi voilà Toto lukite to yesu ne. Eza bongo. Mais quand vino sango papa maman. Combien de quêtes? On a encouragé. Na bongo normalement na moto soto na moto. On peut être dans 30 motos. On a makasi. Na baka oya kute. Yo na nyama na bango cha bakati. So tuni zéro ana ba de zéro. D'abord, c'est la jalousie. Oh, maintenant, il faut que voilà. Monter au chasser, ça va pas comment? Où est la cliente? Au niveau soin, il faut le banater par rapport à la cliente. Où est la tienne? Vous avez la bâtiment, vous voyez, c'est les gars. Sans ça, vous sont négatifs. Oh, il y a la mère. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, nanu. Je suis là, voilà, c'est ça moi il va sur la promesse ça qui tombe quand ça va dédicace là. Merde, on va minga te mais c'est pas là au moins bino lisusu. Vraiment, bispo de sepel. Malgré tout. Bambouye biso place au fort. Ya solo Bae baté, toye baté. Ba la biso poto mo ba kulu no to sima machete. Ya mon problème. Vraiment. Attends mon zala na place. Nazo yo kanoka bana. Oh là là. On va pas vraiment. Afutela ndako. Nafutela pale. Fini. Na combien? Na 7 ans. OK. C'est encouragé, c'est apprécié. Voilà, c'est un moto. Moi, c'est moi qui la moi la linda. Voilà, njala go. La fête ça va on a débrouillé moi 100 fois on a vu. Na bois qui na pièce na mo trala les autres mais ça on ba fête fait bana bala te bani. Yo lui a fait ça ngo déjà au ça. Ça a été ma plaie. Ma plaie, ça va quand aller babé. On va dédicace venir ça qui tombe. Je dis que attends ça force oh tabakata charge à baloteur Gérard Damoussa David Aza Fali Azali inspecteur Obama Isabola Maramanga peut-être ça mikem geto za bango yo lui-même voilà ba mingi atona za ngwa muke ngwa la leli même aura toujours voilà c'est plaisir voilà très cher amis internautes nous au moins TV radio te na kangana au micro TV radio te tozaki bongo awa na kati ya commune ya Kasavubu précisément na direction ya Sayo à diagonale ya centre d'accueil bisiko oyo bana poto ya cave bana partout les membres place oyo à l'époque ndenge ezalaka na ndenge lelo komi na bayaya ne batie idéologie na bango bayike batie idéologie ya konikaka mituka place ezalaka garage na garage mais lelo évolué ba jeune batie ma base banikaka na bango bamituka na bango banikaka bamoto na bango po bazangaka mabe zéro te bana babana ba jeune mais balifanto bazwa bafamille na bango mpe en charge na mwa mike mais baleli kaka bakondibuki na bango solution par rapport à ndenge bazobengana bango abale na kombo ya papa fine basombo oyo aza bourgmestre ya commune ya Kasavubu yokela bandeko na yo baza bandeko na yo baza bafrère na yo vraiment eosala bien soki calme ekoti awa bandeko basala mosala bango bamesala comme d'habitude. Voilà très chers amis internautes bamona biso nyonso ya biso podcast vraiment na remerciaka bino nde bosabona na chaîne na remerciaka bino nde bolaikaka baémission
ne partager ne commentaire on va faire biso makasi ensemble ba découverte kitoko na cadre de découverte ne to yaki le na kasa commune kasa vu na sayo na olaxa ba ya ne ba débrouiller ba klika ba moto ba mituka ne biki à la prochaine rencontre kota passe biso pona on se présabino na remercier ba boss na biso bisika bozali boss Roni Malundama boss Yannick Malundama sans oublier boss checking na Londres ba mbote be na remercier les sous famille Mathieu la mobimba na mona bongo maman Laura Chou motema ya boss live sans oublier baboy na biso nyonso vraiment ya biso podcast je vous aime vraiment ya grave bozé belé na moni bongo mon vieux Fouelingo mal coutumier depuis Issa na moni bongo ma famille mialou Kéré mion en Allemagne Chichik mion à Paris Sephora mialou ma petite chérie sans oublier notre cadet Andy mialou na moni bongo Gloria Gonda, la fille en couleur, Gloria Gonda, Namoni Bongo, master de moi, Kabangu Jogo International, Kabangu Njouzi Bambote Bele, Namoni Bongo, Merlin Bouton, Spitance, Yamakasi, Spitance, vraiment, je vous ai place sur vos alliés, Namoni Bongo, mon vieux Adonis 1000 visa, Nakimbuta, on a vraiment Takani Masolo, distributeur Yamai, ouais, Bambote Bele, Boza, Penza, Ebele, Naboa Mabanga Abino Nyosote, Elodie de maintenance Nabunde Suana. La petite moto na bana gratis, c'est Valencia winner, sans oublier mon vieux Eddie Moulumba, garçon inoxydable. Eddie Moulumba, garçon inoxydable. Mon vieux privé, maintenant sur la guitare, on a petite terre. La petite moto va tenir sur vraiment on a des missions dans l'aïe. Donc, on va toujours commenter, partager, liker. Nous allons prendre CP Sabino toujours. Merci ma caméra, tout ça qui bongona. Notre caméraman, Josué Mbungu. Moi, na mukene bangenge na ye, on a pesi ba moto mama na yado ba sadisa, o aza réalisateur ya biso podcast. Lelo nazalaki awana commune Kasabubu, pour moni bino moko ni baba TV za radio te ba ya ba débrouiller, depuis que à la prochaine rencontre kota, pour on fait ça toujours ba idéologie pe ba inu ça dit la radio na lobaka. Sono na kufite, soki pe nzambe azongite, ngana bino to kutana à la prochaine édition. Émission tant moi je vous dis bye 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 bye. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomelenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te